Hein? Le slogan, ce n'est pas synonyme d'être. Toujours, nous devons toujours dénoncer, informer les gens, ou peut-être dénoncer de mauvaises caractères. Oyo izoko tonga société na biso ya mabe vraiment ya mboka na biso ou peut-être ya terre na biso. Alors raison pour laquelle bomoni titre na biso vraiment média Congo corrompu voire même les notables. Donc na mboka oyo tozali eza mboka moko ezovivre mingi na bamensonge, ezovivre mingi na bacorruption, ezovivre mingi na baabi nyonso peut-être baacte négatif nyonso oyo bino boyebi. En tout cas, je dirais à tous les notables de Congo, peut-être à tous les Bénin Congo, veuillez m'excuser pour la langue utilisée. C'est parce que Bolingi pour apprendre qui Congo té, en plus Bolingi peut enseigner bana na bino qui Congo té. Alors comment vous informer ou peut-être comment en contact na bino. C'est vraiment difficile de vous informer sans connaître le Kikongo. L'aigle géant Boutanzin qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui manipule la langue Kikongo, mais beno kaluzole le kono longuka ndinga ya Kikongo ko. Alors qu'est-ce que nous ferons? Kitunavanga, qu'est-ce que nous devons faire? Excusez. Alors on n'a qu'à utiliser la langue boyebi moi malam. Raison pour laquelle besoin comme on a biso toujours en lingala, mais ce n'est pas de notre faute, mais ou peut-être ce n'est pas de mon faute. Pardon. Ce n'est pas de ma faute, mais notre faute parce qu'on ne veut plus apprendre notre langue, notre culture. Alors, remarque ni nga na sali. Remarque nga na sali. Remarque nga na sali. Média na biso ils a tellement corrompu. Donc, pour bien fonctionner, pour être financé, il faut aux na ba sous ordre ya bato moko boye. Alors, et aux na sous ordre ya bato wana yebaki bato wana bako sala nyonso pona yo. Alors, ce que mutu moko boye olingaka vérité, tu es indépendant, mutu oza juste, mutu olingi kokota na ba querelle inutilité, mutu o alingi kokota na ba conflit moko banante, bato ya ndenge wana ils n'ont jamais été soutenus. Alors, l'aigle géant en face de vous, tel que tozali bato moko oyo tolingaka na biso ba désordre te, toza bato oyo tolingaka na biso kosona te, toza bato oyo tolingaka na biso vraiment mabe te, raison pour laquelle togardaka bande na biso la sincérité. Alors pour être vraiment soutenu c'est vraiment difficile, mais pour avoir des informations positives il faut vraiment nous suivre parce que biso nde mutu toza na information ya solo. En tout cas la sagesse Congo enseigne que baleke babwaka nsuki tumbuko bambuta. Donc soki lobi mabele na biso to peuple na biso soki tokoperdre mabele to tokoperdre culture faute ezali pa na biso baine oyo tozoko exercer na temps oyo tozali na ère oyo tozali. Alors je ne dirais pas d'abord faute neti na biso baoyo parce qu'on est encore trop jeune, mais nous condamnons nos papas nos vieux oyo baza liboso na biso, c'est parce que bazokoka kozwa vraiment monopole ya hiérarchie na bango te, bazokotika biso toujours to vivre na ba vie moko boye vraiment difficile à expliquer. Nalobaki la sagesse qu'on nous enseigne baleki babwaka nsuki et tout koba mbuta. Donc soki province oyo eza toujours sous-développé, soki province oyo ezoko eza na avenir moko te to lampe moko ya lumière oyo ezoko garantir biso te et punition ezali epai ya biso ou peut-être epai ya bino baine oyo boyambaki biso oyo bino bobotaki biso faute nyonso ezokende epai na bino. Alors nakorekele mwa moke parce que on serait suivi plus bandeko ya diaspora bango baza na facilité ya kolanda biso nakopesa message epai na bango bandeko na biso totika kogangaganga parce que bato ebele bazosala makelele mingi na baréseaux sociaux parce que réseaux sociaux c'est comme si ekomi place moko boye ya koya kotiaka makelele après y a pas la solution. Mais ngai nakopropose eloko moko tozokotia makelele il faut peut totrovaka basolution makambo oyo tokotiela makelele. Vous sentez que la terre du Congo central ezokokende bozoyemba culture ezokolimwa makambo ezokobeba. Alors bandeko na ngai vous pensez faute neza ya nani? Vous pensez faute nezaka ya ba dirigeant mboka na biso? Non, faute ezali partager et pas ya biso nyonso parce que
on fait partie de la complicité parce qu'on est capable de se soulever, on est capable de prendre des décisions sans que peut-être peut bâtir biso ba maboko parce que bandeko na ngai mutu ka mutu fa changer mokili oyo. Ne pensez-vous pas que ndenge bango baza ba président, ndenge bazo ko assumer ba administration nyonso, ndenge bazo ko assumer ba poste clé nyonso que on ne peut rien faire. On est capable pe ya ko bima na meilleur et tout ça li makambo ya danger oyo pe il faut ekamusa bango ou peut-être pe oyo il faut etombola etende na biso ya Congo central. Mais ce qui te tika la boye, c'est parce que je ne dirais pas peut-être ma mauvaise foi. Bon, na quitter, mais il est temps parce que tout ce qu'on est là. Oh Mbandamou Ekei, oh Kisantu Ekei, oh Kazangulu Ekei, oh Congo central les comme cimetière. Oui, to boyite ezokende. Ezapenda ndenge bozo ko lobelango. Mais au-delà de nous surtout wana, solution nini tozozwa. Solution nini tozozwa. Parce que Mbandamou Ekei oui, Kisantu Ekei oui, Congo central les comme cimetière oui. Mais solution nini tozoko proposer to tozoko zwa. Ba engagement nini oyo tozoko ko assumer en disant qu'en tout cas pour na boyer ngai il faut boyer. Hein? Andiko na ngai donc toyebaka ko contrôler makambo tozoko loba. Hein? Toyebaka pe ko loba nini ofutu loba na miso batu. Toyebaka pe nini ofutu ko ça na miso batu. Donc le temps de dire bah n'importe quoi je crois ils en ont autant la société mais ça ka temps où il y a minute ils que tout se prendre en conscience et tout trouver une solution durable pour l'avenir et ma belle biso hein to penser te net na bandi ko biso basa niveau ya diaspora to penser te que kuna nde et pas na biso non kuna iza pas na biso te et pas na biso neza awa ndako na biso za awa mtolo na biso uta awa donc notre maison c'est ici awa bozami paya te mais kuna nde bozami paya donc tu ba ko bongisa ndako na biso pour que vraiment lobby ezala bolamu bana na biso batikala na bisika ya malamu. En tout cas ezali message on a lancé surtout na niveau diaspora. Alors na kosenga na ba média Congo nyonso tout le ba essentiel botika kofinga na parce que moni tel que réseaux sociaux sungi biso mutu nyonso akozwa téléphone na ye kandenga na zo la live boye mutu nyonso pa sali mo live na ye tel que réseaux sociaux sungi biso na kosunga wana tokomi koloba ba n'importe quoi kofinga banini c'est parce que intel a foutu yo et mwambongo moko boye alors na moi $100 na moi $300 yena yo komisambwisa kofinga mutu tout ça c'est pas bien hein ça c'est pas bien chez nous si il y a un problème kinzo on dit par rapport ya culture na biso ce que tu as un problème to kotaka kinzo on dit donc pangizame botika blabla botika ko ridiculiser bato botika ko komikisa botika ko mizo za sima ngwana ezali conseil na ba journaliste bena Congo y compris pe ba internautes nyonso hein ba selaka vraiment réseaux sociaux totika ko finga na parce que tozo komikisa biso mo kaka totika ko sala nyonso oyo izo ko porter nango gain mon côté hein donc tout se focaliser na makambo oyo important pour na futur na biso pour na province na biso. Alors Balek Babo Kansuki Tumbuku Bambuta, il est temps to assumer ma responsabilité na biso. Vraiment pour moi il y a qu'un seul défi où il faut te lancer hein le Congo central sans autre peuple na lingi to développer Congo central biso moko hein donc tous les Benakongo, tous les Mukongo doivent tourner son regard à Congo central parce qu'il est temps de booster l'émergence à Congo central. Un grand merci à Bandeko Nyonso Oyo, Bandima qui vraiment Kokota Nabiso na Itumba Oyo. Un grand merci à Bandeko Oyo, compagnie qui biso vraiment la lutte Oyo pour booster l'émergence à Congo central. C'est parce que priorité Zali pour booster l'émergence à Congo central. Un grand merci à Bino, vraiment tout autant à comboter, mais en tout cas merci. Et pour Nabino, alors, on a pas notable Congo vraiment. Et tout le monde notable. Qui sont les notables? Les notables, bazali batu o baza koni, hein? Aux yeux de tout le monde, o baza populaire, hein? Batu o baza na ba moyen. En tout cas, beau fanda autour d'une table, beau réfléchir pour l'avenir il y a le Congo central. Vraiment, là, c'était votre humble serviteur, l'aigle géant du Congo central, Mbutanzinga Kawandiako.
En tout cas, napesi bino ba bon dimanche bisika bozali et na bajour ezali koya, on va faire un retour spectaculaire hein, na travail na biso en tant que journaliste, mais nous allons le faire avec fierté. Et na bajour ezali koya tokolancer vraiment retour na biso oyo kozala tout fait tout flamme. En tout cas, matondo mingi na bandeko oyo bakozala chance kolanda video oyo bopartage pa bandeko mpe balanda parce que ezali réveil moko boye vraiment tokolemba te koloba malgré hein, koloba ekomi mwa trop mais tokolemba te koloba parce que avec la parole qu'on peut enseigner. Merci.